Bonjour, bonsoir, ça dépend à Air Bozolanda Biso, Jerry Kobetox, Mosali Nabino, Amesana Rosa et Labino, Kozo et Labino Basango. Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Merci beaucoup, Nenge Bopona. Vraiment, chaîne Oyo, Vision Plus TV, et puis l'issue on a fait TV RDC, et si quand on a Sabino Basango et Zoleka, na Congo RDC. Les lots na siège, il y a parti na pouvoir, pour na consolo par rapport, il y a actualité politique Oyo. L'Obama na Congo par rapport il y a message du chef de l'État Antoine Félix Tshilombo ou Loba qui lobby par rapport il y a coalition na FCC voilà bana mboka bana monde tiendenge na bina sa micro balader par rapport à actualité politique to saka na limité et si ka to lobisa bana mboka par rapport à makambo bana mboka bazo senga bande comme sou bazo senga président république a dissoudre parlement bande comme sou bazo lobaki no amemeka ko sala ngote ko provoquer crise na mboka yango to zotangwisa micro to yé na base parce que balobaka bien et puis balobaka vérité pour tout non peut bango moko na bango bandeko ya président république o bazana ye parti moko to meka ko solola na bango po epesa kitoko na lengi na bité na zokolisa papa mbote papa mbote na biso babengi na kombo nani tala kuna monanga Willy Kabala papa Willy Kabala lelo to kotala bino na siège awa lelo le réseau tungisa bana mboka tozoka minoko ebele bande comme ça bazo ba président dissoudre assemblée bazo sala lelo moko te po bazo compliquer ye bato musu bazo ba dissoudre ngote et ko provoquer crise alors ndeko nanga yo zo bani onanga dissoudre ngo bango ceux qui basent na bonne volonté politique il y a travaillé na chef de l'État na mandat na ye il y a 5 ans et ko bota ba makelele boité otoyo côté fallait tout monde ande ba accompagner ye na vision na ye le rôle boti déjà makelele boyé et là qui c'est que le début a été biaisé la coalition là les ala qui na batu moko ba se coaliser na ye mais ayant un complot contre lui. Pas pour l'aider, mais pour le mettre le bâton dans les roues. Donc, on a eu à Bouka Parlement, on a payé Moutali Bossote. Oh, et ça, il vient de payer le Bouka Parlement. Oh, chef de l'État, majorité. Mais si vous avez Bouki Parlement, crise aux Anambo. Crise aux Alani. À Bouka Parlement, pour une élection anticipée dans 60 jours. So élection mbongo ezate akosenga mbongo na communauté internationale ba partenaire ba pays partenaire wana siko tozongi lisu na oyo ndeko mwana mboka ancien président Kabila lobaki mieux vaut makamna biso to sala na mbongo na biso moko awa parce que l'élection ezaki mboka mboka lelo to koma defa su mbongo to koma na banyongo lisusu olo manyongo ezate ba pays nyonso ezaka na ba partenaire bazaka pe na ba intérêt gagnant dans le pays. Pour le moment, Kabila lui va nous apprendre la politique. Il y a politique. Nous avons formé une école, il y a Papa Tshisekedi. Nous connaissons la politique. Dans l'histoire de ce pays, les Américains, les Français, les Belges, ils ont été toujours nos partenaires, non? Mais ndeko mwana mboka tata mokonzi ekola lekaki pe lobby na etando ya bandeko musa lobby en tout cas pour na ko panza coalition FCC na ndenge bokomi ko senga swaka bwana FC na INC akosala ngona musiko te yokolo bani bon makambo ya INC to tika ngonana parce que azana ngambu na biso na cash tozala makambo ya abomande coalition a dissoudre parlement aboma coalition abandela ba élection anticipée voilà pour former majorité na ye et sungaye a accompli vision na ye dans 5 ans parce que peuple aza kozila ye pour un bilan positif voilà batoyo baza bandoki tola confiance na bango te merci papa ndingo ndima to tanda o micro tola confiance na bango te. Voilà, merci beaucoup. Nous allons continuer. Nous allons bandeko nani akoki koloba parce que nous allons lobisa bana mboka bandeko bana diaspora bozala posa ba congolais ba frère. Bande babengio na kombo nani? Ngai Patrick Bopé. Alors papa Patrick Bopé, les loyers posa pour ba dissoudre Assemblée nationale pa ya mokonza mboka.
yango nde souvent na biso to na choite bato wana tosangana ki na bango tant que bandeko mais tu veux comprendre que baza ba kamikaze fallait pas ko vanda na bango yango to senga na chef de l'état Faci azana clé moko ko dissoudre bo rwana biso peuple to asimana choix ezate mais babi peuple pe bino pe boza on dirait ya kolala ce qui peut président Faci amona ki ba marche bandi ko salama parler du peuple na peuple entourango même communauté internationale so bazomona bakoyebisa ye papa boma borwana parce que vezak le pa bageza nzunga ma famille mais ce que bakenda kozwela balare wana revesaka bango te peuple biso tout toza sima Faci tozozela kata borwana lokola ezosenga ke tosala bamarche kala te tokobanda baaction na nzela tozobanga eloko moko ta biso tosi tokufa kala donc tobanga su eloko te ndenge eza wana tokobanda bamarche mpo badissoudre parlement wana puisque bato wana bayibi trop bazobloke lisusu Faci ase retrouve te lobi bakotuna nani soki manda oyo esili bakotuna premier ministre te bakotuna ni mabunda te ni ntambe mwamba te bakotuna nde Faci ke 5 ans oyo asala eloko nini donc ye nde akoyokisa biso songi donc biso tolingi eloko wana te lokola toconstate yango na début ayebi tokata makambo wana esila mbala moko donc bapanza mpe na coalition FCC makambo tu wana esila tozonga na zéro ye azala président mais tosalaka élection ya badéputé ye azala wana asalisa baélection mosusu azala na majorité ya ye moko babiloko wana esila nano merci papa c'est bon voilà bana mboka bana monde entier tozocontinue na lobisa papa namoni papa awa tosolola na papa mbote papa mbote abengi oyo na kombo ya nani kombo nanga bon ndeko Richard naza moko ya bakombata ya kala awa mais babi mikolo bolali baloba ezoloba mananga mbo kuna bino bato IDPS boloba lisusu te neti makambo nini makambo ezoloba makoto oyo Shadar alobi bakoprovoke crise na kati ya mboka koto Janine Mabunda alobi na président soka meki eza haute trahison IDPS bolali IDPS elalaka te IDPS toujours à lota IDPS abanda bitumbo kala bazoboma soko tali la majorité parmi tous les partis politiques bato bakufela bato bakufa mingi c'est l'IDPS qui est à la base de tout ça IDPS bungisi bato ya mutuya biso IDPS akola lata regardez d'abord waouh quel est ces partis politiques oya ko sakisa bato lokola IDPS voilà télévision za radio te bozomona ba image parce que IDPS ba bieza parti oyo eza la bato ebele ndenge papa zoloba lelo za pour à dissoudre l'Assemblée nationale. Oui, il est le président de la Constitution. Faci engage la Constitution. Quand on parle de la Constitution, on voit d'abord lui-même Faci. Donc, Constitution, d'abord, il y a du bosso. Constitution, il y a du bosso dans nous. Dans la Constitution. Article 1, et le bénin. Tout pouvoir émane du peuple. C'est le peuple qui est souverain. Le peuple ndenge bazawana. Toko aider chef de l'État pour borwane katana à dissoudre les deux chambres. Nazo zongisa yo mwana mboka. Président Tshisekedi wa Mulumba, le père. Alobaka eloko moko awa, alobaka mokolonga na kokuba président. La première des choses c'est de commencer à dissoudre les deux chambres. Tant on a dissoudre deux chambres, alors on a continué sur initiative nangai. Faci a la capacité. Vous avez suivi Malobaye alobi na poto. Alobi azo engagé constitution d'Engezawana aza la capacité ya ko dissoudre les chambres ce qui va pousser donc en réalité ces gens là poussent Faci ya ko dissoudre les deux chambres vous comprenez parce que Faci a une intention ya bien aza na likanisi ya bien ya ko bongo c'est parce que c'est un Kinois ayebi bien Kinshasa ayebi bien Congo aza na likanisi ya ko bongisa Congo oyo ngazinga na ye bazotia ba kroka jambe pour bongisa Congo te alors ba oyo ba kolinga te que Congo ebonga c'est alors Faci azo s'en charger là-bas d'ailleurs ce n'est même pas Faci c'est la constitution qui appuie Faci pour être à dissoudre ce n'est même pas lui parce que ce qui est moko le bien à dissoudre et qu'il n'y a pas un article qu'il n'y a pas un appui c'est-à-dire à violer la constitution or Faci c'est c'est mettre d'abord l'état des droits na katamboka à quoi qu'on viole la constitution té mais ce qui est la constitution moko ils ont appuyé à dissoudre et les dissous voilà papa malobano asuka oh question na retourna yo et puis à panzape coalition FCC cash évidemment bato bazo le bango et mariage nga nazo ebisa peuple congolais bino tango bozo le baké cash na FCC basala mariage nani a consacré mariage wana yebisanga ata mais c'est la be moko
Mais baso ba Kabila ye moko muta consacrer mariage wa. Kabila ye moko. Donc mais je crée muta autorité morale. Kabila siko yebisa ngai aza mobali to mwasi. Aza mobali mais wana eza politique. C'est que Fati azana. Wana eza libala. Tika na bisa yo. C'est que Fati Kabila aza mobali, Fati aza mwasi. Wana eza politique. Te ngala tuni yo journaliste. C'est que Kabila aza mobali, Fati aza mwasi. Zongisele yo e yano eza makambo politique eza bolingo te. Ce que zaki bolingo to ngai to sala na mutu oyo azala nanya mariage wana. Mais siko na minute oyo c'est Kabila mutaza autorité morale ya FCC. Oui. FC ya coalition entre FCC cash ou comment? OK. Nazo yebisa yo bwemba na mboka. Kende na maloba oyo. Bililingi oyo bato di fo bango nango. Nazo yebisa na yebisio biloko oyo fo to monango. Voilà. Peuple congolais ba mona makambo oyo. Coalition elingi ko loba nini? Tango ngai na yo to sali moi cop moko boye. Soit ya l'art. Toke to zimbongo quelque part. Par exemple $100. Yo zo linga ko dame ko lekanga. Eza susu. Il faut la tolérer égalité. Yo zo 50 rappelle zo 50. Mais ce qui yo zo linga lekelanga. Eza sous copte. Ya ngonde au moni bato FCC bazo linga ba dribbler biso. O biso to za stratégie ya ko doubler bango, ya ko kwesa bango KO. Voilà pourquoi président Fachi a compris que déjà jeune à bango ya kati que non batinisa ki bango babité de démission pour ba beta biso KO na parlement et biso to devancer bango pour la koyebisa bango que to za déjà au courant ya makambu wana. Lokola bino bozo pousser biso to beta bino KO, c'est que bango bakoma basi. Voilà. Merci beaucoup papa. Voilà, merci beaucoup Bana Mboka tokomi na suka tozaki bongo précisément na République démocratique du Congo, précisément na Kinshasa, na siège ya parti à pouvoir au babengi IDPS, toyaki kozwa maloba ya Bana Mboka. J'espère que boyoki les propos tenus ça n'engage que bateau balobi. Balobi président de la République, tata mokonzi ekolo. Ndeko fangi dio ngopela leka lobi na TV parce que banto mosusu pe ngape na sali discussion la bandeko mosusu ba yebi français belé kolekanga. Mais na moni réponse on a bandeko pesa bandeko na fangi dio ngalobi yango. Il est le garant de la nation et de bon fonctionnement. Soka beti liboko na mesa mutako kale azati. Et puis fangi dio nga précision ngalobi bana ba diaspora boyo keloko. Fangi dio ngalobi bango mutu basala constitution. Soki président lobina ilunga ilukamba signé soka boyi il faut exécuter yango akobondela été. Donc nenge toza boye la majorité ba lobby ba suspendre la bango parlement wana. Alors Vezac n'a pas eu raison. Obenga parler du peuple nzunga ma famille place à COP parce que batu baso bomamboko makasi ça ba député. Baso so soki ba 12 000 ba 7 000 peuple congolais mona neva azoteka tangawisi. Azo expliquer mukolo ndenge sala na nzoto. Mwana muke mineur azo bula na moto abila na batu na FCC bo panzana na cash wana bandeko o ba lobby parce que mariage nino lobby papa mariage nino ya moko kaka o sala mabe po bo bimisa moko mabe na minute au président Félix na ebike be olana ka internet makasi na cité batu mususu ba komi ko diaboliser bango ba finga yo mbuma pilipili moko komi 200 francs ba sotu muto batu bo pesa mbongo baso sili sangote bakomi ko finga yo. En tout cas, bete loboko na mesa, ozape premier mututa dissoudre parlement. Na oto yo kana Centrafrique. Président Centrafrique a outa dissoudre parlement ya Kenya. Baza ebele. Soki ekopela ndenge Shader alobaki wana ekopela. Ye muta liboso okima. A bon attendeur, sali. Merci beaucoup ne bolandi biso na Congo check. Chéri Kobetox bo tenir en rigueur tes drapeaux za kana kingo mais vitesse ya kozo information to tiki drapeau. Bobenganga na numéro wana. Merci na base ya IDPS na Londres. So lingi oso la masola IDPS na Londres. J'espère que ba recevoir qui président na Londres makasi. Président Chibaba Benda, Koko Pangasudi, Bikule Breb bango tout wana na Londres. Merci mosala bobaki na sala yango yo. Na kita esika. Elo msupe na ngina lo baboye. Pascal Évêque Muku na so sala makambo ebolobi o aza traître. Oh, aza mutu moko batu moko ba benga aventurier. Mais ce que Zala qui va aventurer na bino ba sango mais pour soutenir bango. Église de réveil, il faut réveiller batou. Ngai mutu kolobela pasteur Mukuna, aomona nga na nzela na ye. Ba pasteur rebelle baza ba yuma ba sans esprit ba olobate. Aye ko mata awa dans na vidéo boteli vidéo ala kisi ki aza mobate limpate, amoni ba pate ne baza na danger Congolais azolia lipa, azodefa lipa kimi. Mutu aye ko senga nyongo akimi. Limongo alipa.
allez passer à mukuna tele mata pour bino boloba et puis yo président à 500 ce qui président à 500 koy Shadar alobi ba cha crise awa okena ko lobele te poani siko yaki ko sani na biro ya mukuna président Félix s'il vous plaît bino ko na pe fesila ya o mona loba ki ya ba mina sema tozaki na bango awa meki mufunge mukamata to me ko luka to tanga Swahili tina na nchiki bon mekate ya bon mekate bo faire réveiller batou. J'espère que tu es au Kani. Tout ça, la ndenge balobi bana mboka balobi présent. Bomano borango. Borango ezona ngona tina te bomango. Donc et ça la bien. Merci beaucoup Eric Arsenal na caméra. Merci beaucoup na bana monde entier. Soko su vidéo oyo pesa muninga yo kama etolobi. Ba page nyonso bo partager ba vidéo nanga joli kusa en États-Unis. Ser na biso Céline na patriote wako etu. Oya IDPS. Panza image yo ça la bien. Oya ko batu loko ba journaliste la muka on a benga bango. Moi, non, à Brazzaville, à côté politique à Congo, Niki Maserati. Sur une vidéo partagée, il y a des gens qui ont été là. Il y a des gens qui ont été là. À la télé, ceux qui ont été là, petit, les lapins, ça va bon côté. Mais à la télé, il y a des vidéos partagées par rapport aux matières. Merci beaucoup. À la prochaine émission. Bye.